Allô, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bato bolingaka maman il y a nitu. Mbote no surtout bosepela kotala émission na biso oyo ya popolo pour le mariage. Oyo salamaka na ngai wa bino maman il y a nitu na bake. Bana bobinga ba mama bobinga bi ba papa te. Bo vanda na bino sorti. Bo funga mato ite na mi surtout ndota maman il y a nitu. Ke maman il y a nitu alobini. Merci na bino surtout bo apretanga mato ina bino pona koyoka ngai pi misu na bino pona kotala nga. Merci beaucoup. Na tout cas na pesi mbote na bato nyonso balinga maman il y a nitu. Bato nyonso bataka nga na Sydney kuna na mboka onene Sydney eza mboka na kimi nakobisa bino kaka parce que bato so napesi mbote kaka na boye oka mama elia biso na Italie opesi biso te bato bamama Italie na bapapa Italie ya bino yango na napesi babiso na bino yango napesi bino bambote na bino ebele na Sénégal napesi bino bambote na bino te ebele en tout cas merci baoyo batala nga na Maroc napesi bino mbote na bino baoyo batala nga na Congo bino kutu boyebi nga na yaka pamapama na Congo me bolibika mama neti bo bambote na biso bambote ke mboti kienu mavimpi beto abwe abari yenu bwa bien bondi bino bwa bien kimi ezali ngai babino mama elia nitu kimi ezali Maria Christine, André de Belgique, te fait de gros bisous. Maman Chantal, maman Elvis, Bonio, ça va? Ningeni. Julia, comment qui bien? Vous savez pas nouvelle, hein? Vous savez pas nouvelle, c'est Julia, comment qui bien? So, ma rabole qui ndeni. Pour ma makolo, et aranzela. Merci beaucoup, merci, merci. Na pesa merci na ba marié na nganya surtout. Bato basala ki maman Elia ni toazala, ba marié na nganya surtout. Bato basala nga confiance pour la service traiteur de décoration la Providence. O ba pesa nga 1 centime na bango. Vraiment Nzambe alola apambola bino amona bino bakisala bino. Merci pe na ba o nyuso basala ba contrat. Mpona 2020 nzambe atikaka bana ete nzambe ayebaka baoyo ye bibele elobi bakobundisa bino bakolonga bino te merci mpona baoyo nyonso tu bamarie nango surtout ya 2020 oyo basi basali bacontrat na bango vraimen nzambe apambola bino ya ebele mama eleni tu naye kosolola na bino bayo batalaka ngai vraimen na kosenga bovanda botalanga bana bobenga bamama mpe bobenga bapapa masolo na nga mingimingi elekaka na kati ya famille boyebi yango eza ya kati ya famille lelo tokosola makambo oyo etali losambo na ngai nkolo ya nola ye naza kosenga ngai ye loboko na yo zala na ngai ye baimite na ngai ye ekweya makambo ebongwana ye nalonga ye nzambe nalola ye nalonga ye esila boye te boye balonga ngai te nakweya na sete namoka lokola ko moyezi mbiye ye ko mobalinga mwasi nalamba lisolo toosola lelo vraiment eya mpasi mpe mawa toyebi ke mokili na biso tolingaka losambo biso bato nzambe akeli soki olamuki na ntongo bike mpe mabomoi otie mpa na nga te eza na moto apesinga mpe mabomoi okoti na sa debe ozosukolo mitabi nakomi mpe na age oyo mpo na kaka nzambe azobatelanga nga kotata te mama te soki nzambe ote moye te mpo na nzambe azobatela oteli bana baorphelin obi bana kutu bana baparent te ta nde bakoli oyo kutu babokoleka na mama mobokoli ta ndenge abonga na vie nyonso naka nini mpo na grâce ya nzambe mpo na nzambe azali tolingaka mpe nzambe surtout biso baafricain nekena na baafricain mosusu te nakena biso bazairois bacongolais tolingaka nzambe na modele moko ya kosakana te me biso bato yango tolingaka nzambe kaka biso mpe nde tosalaka makambo mabe lelo naye kolobela kaka bato bavandaka na baban te lelo naye kolobela bato oyo baevraka oyo babengi bapasteur oyo babengi baévangéliste naye kotalisa bino bapasteur baévangéliste badiacre naye kotalisa bino mabe na bino lelo naye kotalisa bino lelo eza moko ayenga te lelo eza dimanche eza lelo bato ebele bauti na baeglise bauti kokumisa nzambe moto alongo na kati ya ndako na ye ake kosambela akende kokumisa nzambe na nga monusu aza na baproblème bible mina biso ete bwana na mikumba na bino soto epai na nga bino bato bolembisami nga na kosala nini na kolukela bino solution motu nyonso tu soki avandi ayebi mpasi na ye aza nango ataka nini miso kaka na lola miso kaka na ekulusu miso natala kaka nzela ya nzambe mpo solution ezali nde nzambe nde apesaka solution bapasteur so na sisi émission s'il vous plaît nasenga na bino moto abenganga te
Po bino bozalaka, so na meko toucher bino ka momke. Allô maman, toi aussi. Mais toi tu peux pas te comporter comme ça maman. Toi tu ne peux pas parler de ça maman. Toi tu es une maman sage. Toi aussi tu parles de ça. Mais pourquoi? Hein, il faut plus, il faut pas boy na boy. Mais s'il vous plaît le bobe ngate parce que lelo naza ne sengote na yeko talisa mabe ya ba pasteur. Oyo pe eza ya lokuta te eza ya solo nde na ye kotalisa badiacre bato baevraka kaka oyo bamonaka soki oza pasteur omo lokola ondiri olalaka na yesu olamukaka na yesu soki oza pasteur omo lokola yo oza na masumu te nzoka nde okokoza kuta na masumu koleka na moto azovanda na ba bandeko bana bazali benediction eutaka mpa ya nzambe nzambe nde moto apesaka bana totali mpe na bible bato mosusu bawumela mpo na babota mpo nzambe ye mo moto akandaka bango stérile totali mpe na saa moi awa mona moto abikeli nasali 10 ans de mariage après 10 ans nzambe aye kopambola ngai moto mpe avandi mpe nauti komona kala mingi ta na internet mwasi abali na 41 aboti na 46 ans ezaka mabongisa nzambe nzambe nde moto alingaki bapaster bolingi kozwa place ya nzambe no bino boya banzambe te bokoki mpe kozwa place ya nzambe te po boza banzambe te bokoki mpe kozwa place ya nzambe te. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Pourquoi pour les bino sur ma sota ou les a permis comme utile pour les pasteur non? Pourquoi va pasteur au-dessus de tout bon moment éthique binonde ceux qui bolobi comme faut ka bato ça bino nyoso bino boloba ezala oui amen mais non naza révolté. Je suis vraiment révolté. Nalikam o jeune fille ebisinga est révolté ngai. Bande ko tant on a ebisaka bino nyoso ke bana ba uta kisha ba uta Afrique. Si je parle de Kinshasa parce que je suis congolaise. Na le bon peka na mnoka mboka na biso na koti ya français ta mukete po bikolo musola bayo kate po eza soni. Po bana na biso babota myo bayoka na bango lingala. Tant na lobaka nyoso ke bana na biso babutaka na Congo o bayaka awa baka na comportement différent na bana oyo babota ma awa bana na balandanga na téléphone oh mama ndenge nini wana yolo baka bana babutaka biso pe ata toyebana mike tokoli koto yo meto vandaka na bino to monaka ndenge bozali mona botami awa na poto po bana kotalisa makambo kindoki eza pasi mwana botami aba c'est quoi ça c'est du n'importe quoi yo bana na ko expliquer mona kindoki bana ko bisa mwana oyebi tata mwasi no zandoki oyebi papa likuno zandoki papa kulutu bana awe ekoleka na 2 8 kolekate 8 kolekate bakoboya mais bana na biso babutaka na Afrique bayaka déjà bakota kota babinza mizambi par-ci par-là surtout soka okende poto soka bikena okende poto lele na église lobi na église lobi na église lobi bayebi mingi ata motameli l'église par-ci par-là basalisa ba jeune prière akoti ba mangengenge nyoso na po anini po so lukanzela ya kwa na poto déjà zaka na makamusu na mutu o abotemi na ngona Afrique basi ba incliquer makamusu bino mo boyebi na mboka biso kaka obela boy ndoki akobobi africain akufaka te africain so akufi balieye so esali boy kindoki o esali boy kindoki omoni biso to bonga te omoni famille wana te babonga bango nyonso biso to bonga te poni po tata mwasi mutakanga biso tata mwasi wana kwaza papa mama na bango akanga biso nzela tala ba wana nso to baboti monte pas des personnes baboti te kaka famille non non ba musu ba koma boti zokanga ba camarade bandoki olo kwa na boti te camarade lien wana utu wapi ona camarade pona camarade akango akokanga mabota camarade na yoka boyeba na sa moyo kaka bokuta nika na mboko ya poto akokango mabota ndeni ayebi ni dada ni deva yebi famille na bino te akokango mabota ba nini nini wana biso bato to bota na Afrique to na makanisi na biso différent na bato ba bota na poto soko tali bato ba yepe poto kala na ba âge ba 19 ans le bana ba 60 ans bana ba 58 ans so ba ko sama mbaka makindo ki kota ka bango penza te moi te kibotika na makamna bino wana ba pasteur mingi ba bebisi ba famille ya bato ba pasteur mingi ba panzi ba famille ya bato ba prophétie ya lokuta makambu ya kindoki esala ki boye kitaki boye mati bino bo ba nzambe te bozaka bato lokola biso so yaka titre ya ki pasteur bino ba pasteur musa ko linga basi ya bato ti si bo linga basi ya bato ba pasteur boye bien ngote be evangeliste bo linga basi ya bato ti nazo pesa bino lisolo o eza lisolo ya histoire vraie o jeune fille abenginga po ayebisanga mama tala aka na France na jeune fille mo kotinda kuna ya libala jeune fille na auta Congo aya na âge de 17 ans
ndenge a na 17 ans avandi aye kobala mobali na âge à 29 ans na 29 ans nde abali ndenge abali na kati na mobali na kati ya ndako ndenge ka ezalaka jeune fille akumba zemi te asali 5 ans na kati ya ndako ya libala akumba zemi te boyebi ke mutu nyonso azalaka soki mabota ezoya te akimelaka wapi kaka na église ndenge mandaka na église nzambe apesa ngai nzambe apesa ngai nzambe apesa ngai mutu nyonso so aboti ayebi ke so na koti na ndako ya libala il faut nasala nini nabota mwana ce qui est normal po mwasi nyonso soko abali il faut asala nini il faut abota po nzambe alobi ke bénédiction yango wana allez multipliez la terre, remplissez la terre, multipliez-vous. Nzambe mo mutu alobi. Ma pesa ka mutu na tango ya lingaka na ngonga na ye. Bato musu ba osa ba raccourci. Soka mo kezo no kite bébé in vitro. Insémination asali na ye. Po koma na ye kimia ndenge kaka mama biso Sarah aidaka Abraham abitala loko nga na zozo te. Zo Agar bosa nini bo banda ko bota. Oui Agar abota ki. Mais nzamba pesa ki na moment portant. Nzambe moment oya sepele ko pesa mama Sarah. Mwana ndeki ko pesa ye, ay ko pesa ye Isaac. Patience eza malamu na mokili. Ba pasteur, boa batu mape. Boa batu mape ba pasteur. Na sengisi bino ka bino pe bino nyonso kaka. S'il vous plaît, bo benga te. Bande ko ngana sa ba émission boye, ba pasteur ba benga nga mingi. So na meko toucher bango muke, ba ko benga nga. Maman pourquoi? Maman pourquoi? Tu sais que toi tu es trop suivi. Toi tu fais une émission classe, une émission qui est suivie par de bonnes personnes. C'est une émission éducative. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas parler des choses comme ça. Mais non. Aujourd'hui, il faut que je parle de ça. Il faut pas parce que moi, il faut pour aider bana mususu et son appel bana mususu bana situation en boy. Nous n'avons pas que jeune fille a pourtant 17 ans, a bali na 29 ans. A sali 5 ans de mariage, a zo mabota te. Nenga zo mabota te. Akomo ke noapi na ba église azo ke de hôpital azo ke de église hôpital église nenga zalaka la wati église ba pasteur lokwa ba monde ba zalaka la nyonso ba koma ba Yesu na sa moi awa e komi ke non nengo za wana il faut pasteur abanda ko sa nini abanda ko landela ba séance de prière eza mabeta ko sala ba séance de prière eza malamu eza mabete mais séance de prière ne ko tourner en vinaigre c'est ça le problème. Place ma bezo commandé en wana. Place ma bezo commandé parce que la séance de prière est tournée en vinaigre. Moi c'est bien bi maman, na comme que nous ça la séance de prière na pasteur. Et puis maman pasteur, bo fun la miste bo ndenge nini. Ba maman pasteur, bo fun la miste po nini. Ba pasteur bazana bo ndumba makasi ba maman pasteur boye ba ngote. Ba pasteur ba lula ka makasi kana ba za moi c'est na mo mona lokola mo centre, lokola mo centre rien. Ba lula ka penza ba tout ba linga ba c'est ma bala ba pasteur. Comme on a la séance de prière, na pasteur. Pasteur à Longwe, na Paris. À Longwe, na Paris, à na Orléans. Comme quoi que, à qui ma bonne de na Orléans. Avec ces jeunes filles, avec ces yakanini, la na Orléans pour la séance de prière. Mais à solo, il y a déjà, que aïe, sa mobile n'a été, que bakozala, na séance de prière, na Orléans, c'est qu'à qui. Alors, banika ke bakotika prier en église. Vu que mon bal n'est pas ça la kanae boutou. Donc ça va passer quoi. Ça va jour moko bien 2 jours et quoi les kanango. Moi ça sur le mobile nae. C'est non église kuna, toi na ba séance à prière, il faut qu'il y ait une prière, na ki ne vendredi na son dimanche après qu'il tine na ozonga. Donc là la ngaka kuna na kolambela ka biloko na kotika. Boyebi ke mutu so en position de faiblesse, asala kana makambo za contre volonté o ya lingité. Asaka makambo za contre volonté na ye. Position de faiblesse za mabe makasi bandeko. So mto la position de faiblesse ko sa makambo oya kana kita sala asali kaka. Je ne fais la dit pasteur ti wapi na Orléans. Non, c'est de prière qui a bango balé. Ye penenga kende ki wana ayeba kite ke yo ba kozaka bise ke non. Eza na omoni na ba hotel ndenge zaka na ba hotel musu zaka na se prière et les kakawana na se après bato basani ni bazu la chambre balali ou bien bakei bo s'éloigner moi muke pour bo zala vraiment concentré ndenge bato bakenda mangenge na Kinshasa awa bo s'éloigner moi muke jeune fille akei a comme boye a kota prière vide muto azate na kuti pasteur ayambie oh ya rato matel kolo to que nous soit alcoolo. Quand je parle de jeune fille, c'est une femme mariée à Salissa, elle a 29 ans, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Donc, Azana,
35 ans. Femme mariée. Femme mariée. Qui est qu'on a pasteur va nous expliquer. Pasteur Alexis ba huile d'olive. Au moins na za awa. Makamso na ngako yebisa yo mingi mingi te. Au moins na famille na bino. Ndenge bandeko ya poto bongo ba sepela kite. Ba sepela kite tala ba bebisa ki yo. Ba biso mo kutu te o umeli po bala de 17 à 29 ans. Est-ce que bala 29 ans en retard? Yango no moni ke ndoko ti libala bozo bota te makambo yo ndenge na lali nzamba la kisi ngando ifoka na sala o délivrance. Ba huile d'olive yango ifo na sala o délivrance. Donc délivrance ndenge koleka na ba ki ozala yo moko pe o ezoleka a oza entre biso mibale troisième personne azati. Il faut na sala o délivrance. Délivrance ndenge na o sala yo. Donc il faut to sa nini système ya Adam na Eve. Banda ko sopela mona mosi mafuta kamata liambu manenge Adam na Eve bale ko na jardin d'Eden. Na jardin d'Eden kutu eza kutu Eve muta yaka na mbuma po apesi Adam. Mais o ezali Eve te ezali moko Adam asali nini apesi Eve. Pasteur alongoli biloko nzoto. Matika système Adam na Eve. Bandeko, position de faiblesse c'est ça les sarabatum. Soko oza na nerf solidité. Soko oza penza na sagesse te. Okosa makambo kanela ko salate. Position de faiblesse c'est zelo comme mabe makasi ezala kama beso mta position de faiblesse. Position de faiblesse mutako ko nyata onenga lingi. Batika lwana na pasteur. Basali makambo na na pasteur. Pasteur c'est comme quoi que ndenge na osa bo délivrance so na osala yo nyoso to ezaki na kati epa na yo ko sa nini ekolongwa ko ya pananga. Pourquoi na zo ba keba na bo uta kishisa bazana makambo? Parce que aye na poto na 17 ans. Na 17 ans na ndenga na poto na Congo kuna aye ba déjà makambo. Atambola ki l'église par-ci par-là, azala déjà makambo. Makambo Adam et Eve amiyebela ka mo c'est pas que aye kite kaza mo c'est na poto non, aye ba ki déjà. Pasteur aye bisi omoni soki na nobali te mibali wana ndenge basa kobimaki na mobali molimo na ye petikali epa na yo yebisanga eske mobali olinga na boba bota te o kope na nga unazaka na sa bota yo zobota te parce que yatikela malédiction likambo ko bota o ezoboma mboka likambo ko bota ezoboma mboka. Pasteur akouche na ye mwasi ya bato alali na ye pasteur po alongola ye malédiction po asa nini abota. Moi, moi, c'est mythique. La petite vient à manger. Balé na baonde balingaki. Basali yango. Vendredi on a kende na butu. Samedi. Nde bakabone samedi na pourquoi? Moi ça zongi ndako. Pasteur pas zongi pas né parce que dimanche face à nini il faut atteindre. Donc ce qui est pasteur, ce qui est peut moi c'est kende ki wa ba ma pasteur peut bo fungo la mise. Ce mon pasteur azoki ne ba voyage ce kenda kana ye. Pasteur, so moko na posa nzoto mingi na ma pasteur posa makambo na yo kyoki na osanga na basi ya baninga eza bien te bino nde boza kokimisa bato ba église bato bazoli ngovana ndako te ere moko boye eza na frère mona tara Jeff Fonga azaka na Belgique kuna apekisa bato ba église quelque part aza na raison comment moto ko na église est le hôpital moto na malade na église yo pour traiter malade wana église eza ba traiter bato na ndenga molimo. Oh, il y a un molimo comme na nzoto, comme na ndenga musuni. Moi c'est bimi na pasteur. Pour pasteur à sali nini, à laver moral. Et pour mon ara bana basi bana, mona utaki déjà sa côté l'église, andimi passer na facilité. Yo na biki makamoni na mona bote na pote ko lekate. Na mona bote mi awa e ko lekate ba ndiko talise ndoki boye, esa ki boye e ko lekate na mona bote ayo lekate. Mais mingi bana ba utaki ça ba facile ya ko manipuler er moko. Moi ça zongi na ndako na ye mobali kuta sepeli il faut que on dimanche non le baki après qu'il ote to sisi na biso kaka mobali amoni ko pe bien ki a no moi ça qui moi ça zongi na mobali amoni bien a sepeli nso ka moi ça uti déjà ko sala lisum adultère na pasteur et église na bango bota niveau bozo bebisa lilo bozo bebisa kombo ya Nzambe. Siko nengo bengisaka na Orléans ayeka bondeke na nzela pouf accident ingeza ndenge nini bozaka kuna na cher bozote miso pia bota la kaka basi mwasi nyonso akobotala mokili mpo Nzambe atinda mwasi nyonso to abota. Bible elobi na mboka na moto aza stérile akozala te mpe moto abavortement akozala te eza liloba Nzambe bino moko bote ya kango.
Pour nani boko te ba tu patience te. Yo pe mutu moi c'est. Ce que mon ki oza na ozo ke d'église pour na makambo bota kende ko mon appelle médecin. Comment na médecin pe ki samite? Médecin ko tala point de temps to yo ra mutu parce que to zo rakisi. To mela rakisi. Ozu ki so sambeli nzambe bi ki sangai. Okobika. Kozala na 35 aso na boti te za problème te. Nzamba pesaka. Alongola kasoni asala kana ngonga na tango na ye. Mwana mwasa na bisinga mama na dépenser ba mongo pa ba pasteur ndenge na ndenge. Na linga koyoka te o croiser des esika bo ngafuna kende. Dim na ba pasteur ba linga mona modèle so mama. Na moni culpabilité o toke na fin de l'année boye. Na kota kana lisumo munene na kati ya motema na nga mama. Na tourner ce ko mobali na yo yebisi vérité abi maman na komika te. Ce ko bino batu bota ngabo komina ba commentaire. Sa mobali neka kushiki na pasteur bi abo mango kaka. Ponga na lobi na ngate o. Na lobi te bomoni comment na tangite église pe na tangite. Ponga na bake, na ko prêcher internet ko prêcher na amour, la paix et la joie. Na lobi église te. Na lobi te. La pasteur bo tika ndiki ndumba, bo ba courir des chipons. Et puis bolinga ba femme mariée, bolingi basi ba tout trop ba pasteur. Femme mariée, 35 ans sans mariée. Pour ça ko bota. Est-ce que je cool au PC moi na yebisi na bi maman. Banda bo sala le mwana combien de temps? Abi maman, il en est déjà depuis to sana tuni. Au bout déjà ma passa. O na no tenga bi moni. Le monde ko esemi na pano pasteur. Et là que ndoko le kozu, ozu pété. Au tika ce qu'on a les sous qui tra les sous montrer l'équipabilité. Kende hôpital. Ce qu'on moni santé na ozana moi quoi kende ko mona médecin. Mon médecin soit traitement sans mélanzambe. Aux autres traitements aux ça. Bon va passer temps ba bela ba kena na église. Bon mon arrêter ba couple monsieur ba couple pastoral ba na ba na te ba vivre raté. Pourquoi ça va pas ça monter ka pose pasteur faut na payer ça non, elle ba couple monsieur ba couple pastoral mais ils n'ont pas d'enfants. Ba couple ni mwana ezali ebele. Ba couple ba to sambela rapenza lo sambo. Tout le monde ba couple monsieur mona ba umeli po ba bota. Et puis nzamba pesa bato kana bana kana bato asambela ate non ba ma boma bazo bota tongo midi pourquoi pour nzamba bazo pesa bota ka bato bakendaka est-ce que mutambo liboma zala mobile fixe te eza ka mobile mo kutena mutaliboma la kuchene ka bo mutaliboma pese mi ekoli pe aboti ali orphelinat mo ye récupérer moi na kenae est-ce que nzamba alobaki o azo mutaliboma na pese moi na te non nzamba sala ke ndoko soto ya malamu na tango nango ba pasteur bo changer. Pour changer ma pasteur. Voilà comment ne touchez pas mes ouins. Ne ba ouin ya wapi. Ba ouin ya wapi. Biso soto ba ouin. On ne touchez pas mes ouins. Bo bébé si ma bala ebele. Mukola suka na lola bo mona mingi bo kota te hein. Bo bébé si ma bala ebele. Bo ma bala ebele. Ba o koto rapproche na bango wana za mobile na yote. Asa mobile ya vie na yote. Ya mobile nzamba ponela yote. OK ne koto malédiction et outa na famille mobile na yo. Ya mwezo landa yo. Ce que tu peux na moi si mo pas faible d'esprit. Oh, il n'y a pas famille mobile. Famille mobile nangai, bacha mobile nangai, limo servitude. Yango mobile nanga tozo botate, nga kote nanga naza bien. Ozaka kota mobile, kwa edaka famille na ye, bacha molimo. O baby si pe na famille li bote ya mobile no poni. Pona pasteur akoti makam. Bandi bokola ko. O baby si pe na famille mobile pona nini? Ba koti so ba esprit. Po naloba. Putain bote ya kabatu. Pourquoi bote ya batu amour te? Pourquoi bote ya kabatu makabo okabola ba famille ya batu? Yo maman no boy, yo papa no boy, yo noko no boy. Ou tu peux église pe là tu peux coton, ou là tu peux costume pour zo bonga mape, bazu pe bible. Moi je moi dia pas, basumbele pe bible, yo wana ke église, on dit que to ya makama longa, nzo côté ya ba séparation. Bon ta la généalogie na bino, ta la famille na bino boy place tata mo sam no mo nzo kama muso sola mama pasteur ayebisi na mobile na sani ni yero omona mutu musaba o yo za incarnation bo même mutu incarnation mutu za kukufa ta za bo moya ko incarner na kati ya mutu ndeni mutu za na bo moya za kukufa te mais non le on a généralisé vraiment non botika kopanza ba famille ya bato mutu ko zo mona moko wuti na Afrique aina ye Mama, moi no koti na ndako yebi état d'âme na ye. Bo bana to na osasa ba orphelinat, to ba état d'âme na bango. Ba joni a l'idée ba kende ko adopter bana na mboko soki na mboka soki na Chine soki na Japon. Ba ki état d'âme bana wana. Yi wana boko li bana ti.
Bible aimez-vous les uns les autres. Bino nini bolukaka ba état d'âme abato. Bozo lukaka ba état d'âme ndenge nini. Okoza mwana moko utine na Afrique na bokola mwana ka mama état d'âme mwana ngoyo yebi yango. Mwana ngoyo kikozo yebi état d'âme na mama tika. Mwana musoki ndozo yeka bo orphelin ya bato. Azanga papa azanga mama. Oyoki kama watena zota orphelin ona bokola ye. Bakoyaka ko décourager yo. État d'âme na yo yebite kozwa yete boyete. Bino bokanga bato bandoki na famille na bino bandoki bazalaka te. Bino bokendo kushaka na basi ya bato na famille na bino ba stérile bazate. Na tuni moi siko bando kushaka na pasteur. Oboti bana combien? Na noté maman. Likamon ça fait ezo date na une année. Depuis na kushaka na pasteur. Mobali no yebite ngabisiko ndenge kushaka na pasteur. Siko mobali no yebite yo mosko mona ndenge nini. Waki déjà mo salibala. Oki omoni eloko ya pasteur. Ozongeli su mobali. O commence en comparaison tant on se pasteur à terre à couler na cher. Pasteur à terre aneka tout ça. Ngabisiko bozongeli lisusu. Ote. To sala ki onaka e koki azo bisanga na saka calme e ko simba kanga bimba oza vraiment na mutu no za na eloko te. Osoke no hôpital ona ki na munga ngalobaka nini. O médecin ba ki na problème te na mais attends le temps de Dieu. Zela. Tant médecin ça ko za problème te mais vanda zela. Tim kolonzamba ko sala yo grâce. Bandeko. Soko za na ba situation ona za koloba likambo ko boto na kati mabala e bebisi ba via bato ebele. E bebisi ba via bato mingi. Un enfant à tout prix et bébé si ba vie à bato mingi. Nazana ndeko moko ya zaka na mboka na biso ya France azaka na bala ne mbali misato. Ye kaka zulu kaka mwana mwasi. Azana bala mibali misato alelaka mwa mwasi. Ngafuna bota mwa mwasi, nalinga ka mwa mwasi, nalinga mwa mwasi. Akine mwasi mabota zakine mutu akoluka te. Bala ne wana misato abote bona mobali na ye moko. Mobali wana moko bakabona ki na ye. Nde bakabona ki atikali ki ye moko abito kaboni mesusi na kaya kana bota mwana mwasi. Azu mobali mususu moko bote umeli, meloko ki mwasi mabote umeli après ayeko zazemi, ayeko aluka ki penza mwana mwasi wana ki akipenza na posa bota mwana mwasi. Tango ko bote ye azu pezemi aboti pe mwana mwasi. Bandeko tango aboti mwana mwasi tension emati leso nazo beta bino salama na Paris. Tension emati nako mata tension nako boti baboti mwana na césarienne babise mwana libomo akufaka te akufi. Bato mingi bavandi na Paris bayebi lisolo wana na otanga kombo na ete. Kaka po alingaka bota mwana mwasi ana ba ni misato ya mibali. Loka ka posa bota ka mwana mwasi. Akenda na sama belea amona ta mwana te po tango basalo césarienne. Oza inconsciente. Bapeso ba anesthésie. Babimisi bébé na libomo. Mwana bimi. Yo maman alamuka ta akufa sur place. Bota la niveau. Un enfant à tout prix. Nzambe mutape saka. Bible me so contentez-vous de ce que vous avez. C'est plein na ozanango. Ozanango c'est plein. Bana no misato ya mibali. Atika bana akota sa mabele. Mais mwana wana siko. Lokola ya botaki. Papa déclarait que na mwante. Mindele bazo mwana. Parce que zaki na papa te. Mindele bazo mwana. Ba plaça mwana na famille. Mindele babokoli mwana. On est un enfant à tout prix. Akina bana misato ya mibali. Lelo bakoma tala bambinga mibali bakola ya kenda. Mwana mwa mwasa kufela kiki na bota mwa mwasi. Amona mwana ngote, mwana pa amona ete. Eloko musu koluka te koluka kwa yako memona kufa. E kwa yako memona mebe kwa yako memona liwa. Sikoyo mukolo, mobali na koyeba ke yo kendaki ne komona pasteur. Libali kufiti. One excuse zate. Excuse kozala te mobali kolimbisa te lokwana libali balimbisa yango te. Ozala kasa ndako libala na ye. Oki olali na mutu mususu. Ozongeli balimbisa kango te. Balimbisa te mutu akosa te balimbisa yango te. Otika na kipabilité te na motema obisinga mama esalanga pasi. Mama esalanga pasi pasteur akosi ngai. Kasi kende bisa mama pasteur. Kende bisa mama pasteur. Soko tupona nga kende bisa mama pasteur. Mama pasteur, tala boye bijou boye date na pasteur kenda ko Orléans. Pasteur abengisa nga ipo kelongo nga miliu mabe na kushaki na pasteur. Kende bisa mama pasteur. Aye ba comportement ya mobali na ye. Donc makamna kina to so lelo yango wana.
ki ba pasteur bozo kimisa bato ndako ya nzambe moto na posa sambela so akanisi ka lisolo mo boya église wana ke nanga te na vandi nanga de toute façon bible pe lobi ya soko limo sambela kota na chambre kanga porte cro 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 sambela nzambe no akoyoka yo kokende église eza mabe te eza malame bino batei nde boza kokimisa bato bokabonaka po ani omoi aka boza kati église yango pasteur titulaire azali bapasteur kaka pasteur intel boy adjoint pasteur adjoint alongwe pasteur sous adjoint alongwe bolongwa po ani boza correct te bino moko nanu boa correct te bino mona boa correct te bokabonaka pourquoi ovandi wana oza pasteur adjoint motema ezosimba te lokola wana mosusu basimbelaki bible yo mpo aposa fo basimbela bible omonaka ke grade yo ezosimba te yo fo ozalaka lokola ye bongo te boya bato masumu makasi boya bato masumu makasi boyokanaka na entre vous les pasteurs trop de jalousie bokosala o basali séminaire oka wana toyokanaka te na bengisi ete boza pasteur bokosuka mabe en tout cas mpona lelo bandeko ntango na banzambe apambola bino ntango esengo ezaka lokola yanga na esengo te soki binzambe apambola bino euti na motema te yozala yango malamu te nabona ezala hypocrisie ya bapaster mpona lelo tokaboni kaka awa vraimen nzambe asunga biso kaka mpona lelo tosukisi ya tokaboni awa